Nous allons lancer un message très important pour notre peuple congolais dans l'ensemble, mais précisément l'Église du Seigneur. Que nous allons assister à la complicité de la communauté internationale. Vous allez assister à mutema mabe ya bamindele, parce que ceux qui vont l'andi bien andi son molimo même ya bungu zalo kola mutu ate ko somona moko ya muté betelanga muto mbata tozobunda na ba grande puissance au bazana posa bakabola mboka au bazana posa bazoba richesse. C'est vrai, attendre ce jour salama, mais tokoyi kozanga courir na prière te, tokoyi kozanga kobele pa nzambe te, puisque bana Israël na Egypte Pharaon azaki na armée, Pharaon azaki na basoldat d'élite, Pharaon azaki na nyonso, mais bango bazalaki bobele kobele epai na Nzambe sans armes. Mais Nzambe akitaki ayebisaki Moïse nakiti puisque nayoki kolela ya bana na ngai makila ya bana Congo oyo ezotanga butu moi engange epai na Nzambe ndenge abundelaki bana Israele na Egypte na maboko ya Pharaon, abundela Congo na maboko ya ba grande puissance nyonso. Mboka na biso moto asimba yango te, na bongo église ba confession religieuse nyonso prière bongisami na palais du peuple, libanda ya palais du peuple. Samedi moto moko azanga te, à partir déjà à 9h tout ça déjà l'esplanade ya palais du peuple. Tout ça na posa tozwa quelque ngonga ya kobela Nzambe na biso 10h to bandi ata ba 12h tozwa jusqu'à 2h du temps ya tuza kobela Nzambe oyo asala mabele oyo akabola tya bandelo bino bosuka bao babandela. Justice na Nzambe ezalaka asembola loboko mpona mboka Congo. Mutu moko afanda na ndako te oyebi kosambelaka ndeko na nga pardon. Biso nyonso tokutana na palais du peuple lelo oyo tozali kosala message ezali jeudi le 30, lebi ezali le 31 vendredi, donc samedi le 1er, samedi le 1er février osambelaka, même osambelaka te mozali animé na mour ya mboka. To compatir ensemble na bandeko baza na Goma bazo passer moment très difficile, tosanga na bango na lusambo. Nzambe na biso asala grâce bopele mikolo mibale solution ezwama tikete place okoyoke le message yebisa moninga yebisa ndeko que samedi le 1er février, donc tokoloba que dans 2 jours tozali na esplanade ya palais du peuple ba confession religieuse nyonso totombola mingongo totombola maboko tebisa yawe likambo ya Congo démocratique kola pambula.